Francesco Bolingo Yaya, le grand combattant, il est là juste pour vous dire, pour dire la vérité, pour transmettre les messages. Hein? Il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux, Francesco. Coup de chapeau à toi. Oui, peuple congolais, vous voyez que nous sommes rassemblés pour la marche Je suis béni, ici à Paris. Et j'appelle tous les compatriotes de partout, du monde entier, de rejoindre la masse, de rejoindre le peuple congolais pour enfin essayer un peu de montrer au monde, aux yeux du monde, que le peuple s'est levé et que Kabila a fait ses mandats et ces mandats ne pourront pas se poursuivre. Donc nous disons que non à la prolongation de son mandat, non au non-respect du délai constitutionnel, non surtout à la violence de Béni, non à tout ce qui se passe au Congo. Il y a tellement de choses qui se passent et que rien ne peut encore amener le peuple là à supporter toutes ces atrocités. Nous demandons que le peuple congolais s'élève de partout. Et je demande surtout aux pasteurs, je parle aux hommes de Dieu, à Kinshasa, à Paris, partout dans le monde. Il faut rejoindre le peuple parce que le moment est venu pour que tous ensemble, comme un bloc, comme une boule de neige, nous puissions faire des choses afin que le monde sache que nous avons un pays. Si nous sommes rassemblés autrefois pour Papa Wemba, nous avons pas rassemblé pour Papa Wemba ou Marie Misambo. Mais voilà maintenant, il est maintenant temps pour que le peuple se rassemble pour le Congo. Nous avons vu encore une fois, il y a le 26, le peuple congolais s'est rassemblé à Kinshasa. Mais il y a eu répression encore. Ils ne veulent pas que le peuple se manifeste. Mais comment exprimerons-nous dans la démocratie? Et la démocratie ne fonctionne pas comme ça. Et il y a la liberté d'expression, il y a la liberté de manifestation, c'est écrit dans la Constitution. Le respect de la Constitution que nous voulons, le respect de marche, le respect d'expression que le peuple congolais demande. Il faut que Kabila sache qu'il a fait ses deux mandats et ces deux mandats s'est épuisé, donc il n'a plus de mandat à prolonger, donc le match est terminé. Nous disons que le match est terminé, il n'y a pas de poursuite, il n'y a pas de suite de mandat, quoi que soit. La Cour constitutionnelle a dit des choses que Kabila pourra rester jusqu'à l'investiture du nouveau président tant qu'il n'y aura pas encore d'élection. Or, le peuple attendait depuis 5 ans que ces gouvernements organisent des élections. Et les élections, c'est prévu pour le mois de novembre, afin qu'il y ait un nouveau président. Et nous disons que la violation de ce droit constitutionnel amène que Kabila va embraver le peuple congolais. Ils se sont attablés sur
sur l'article 70 de la Constitution qui demande que Kabila reste au pouvoir jusqu'à l'installation du nouveau président. Alors le peuple dit que il y a l'article 64. L'article 64 dit que le peuple congolais a droit de s'élever et de dire que toutes ces choses, voilà que ici, nous voyons ici, il y a la police qui maintient la sécurité, mais la police ne réprimande pas les gens. Nous, il n'y a même pas moyen de faire quoi que ce soit parce que il y a un certain général, il y a un certain colonel qui réprimande le peuple congolais qui marche pacifiquement. Ils ne veulent pas d'histoire, ils veulent respecter la constitution, ils veulent que la démocratie s'installe au Congo. Or, ces gouvernements, depuis 15 ans, depuis AFDEL, jusqu'à aujourd'hui, nous parlons de ces gouvernements s'est installé justement pour installer, en fin de compte, la monarchie. Ou la monarchie, comment pourrons dire encore? Quel mot encore je peux encore employer? Je dirais la monarchie, l'autocratie ou encore la dictature. Alors le peuple congolais dit non à la dictature, le peuple congolais dit encore une fois. Mais c'est la mbote ndekonanga. Mbote, on a des foulous qui m'bangou banini, on est là. Toujours à Marambozo les gars. Est-ce que on est ça bateau bazo na biso na kati kisasa na Goma, peuple congolais biskana so bazali bazo na biso. Tout ça place na Paris pour la manifestation pour na maramba popo maramba ozo sala na Beni yango monito eli awa biso kutu toza musika 8000 km banini mais tozo telemela pour na maramba oyo en tout cas eza souci peut pas si na maramba oyo tozo mona lelo na mbongo na biso soki tozo ezo kendele boye eza sous na sens te pour vraiment franchement Beni baso boma batu Bendi bazo boma batu. Soku tu biso ba petit peuple. Le roi biso ba oyo bana bilaka chief no fa mission. Oyo goya eya. Tozo telema. Et bongo bato baza ban tête na biso ba ko telema ate po ba solo mamba beni, c'est faux. Et donc mabe. Ozo kana tête c'est faux oyo kana. Il faut oyo kana c'est faux. Salata quelque chose n'attend ozo linga otika peuple congolais. Nzambe ya mawa ayo kabiso oyo zelaka. Aoumela. Voilà peuple congolais, bozo mona kaka ba jeune ba telemi na kata Paris awa. Donc ba jeune ba na kanda mabe ba lubike jamais ba kotika kama bela ba koko na biso kende boye. Mbote ndeko. Tu veux vendre na sika parce que keso te kutane ezaka se fait que mboka ça va pas. Parce que source ya vie ya nyoso utana na mboka. Magone en Europe mais source na biso za mboka. Pour te botam na bamboka donc yango moni ke to ye lelo ke to participer na mambo tali mboka parce qu'on voit que mboka ça va pas. Région qui toujours comme on dit de toute façon biso de to bituana son appelé région donc on plaît région mais de toute façon de moi na bilaka lo bagi ke ça va arrêter là souka nango fait nango yango to komi donc il la vraiment go et l'autre yo ko tia point nango comme na souka bo mata bo kita donc to lembi kolemba ba matre ta bobo santé yo ba mata bobo santé o mabele Chicago comme on dit ngoto c'est Marseille o ngoto ola na do ba mata bo perdre te biso to bunda da mboka na lia semula ola na maintenant bunda la mboka yo to la mettre ça veut dire que comment mettre mettre mboka que ne ça va pas comment mettre poto c'est pas paradis malgré tout ça c'est pas paradis mais et ça message à mboka mettre comment toza plaisir tozonga mboka la biso lelo to moni ka mboka ça va mutunya su caoutchouc mutunya su ka retrouvaille normal mais so les okende boye so qui veut mettre okende boye donc ki ka minga le béate donc tu vas partir par force. Merci. On le venu pour mon collègue lelo. Na sepeli ya trop. Na sepeli vraiment ya trop na mokola lelo na yo soutenir ba jeune pour bazo défendre pays na ba ya biso. Pourquoi yo soutenir bango pourquoi? Parce que pays Congo ezokende bien te ba massacre ezo salama na Beni ba tout ça ba makambo belé ye alingi ko salisa même pas élection pour na peuple Congo. Siko ozolo banini pona bandeko na biso ba Congolais o ba uti ko kufila bandeko na kasa Beni olobi nini? Ezamawa. Un président de la République doit parler.
après massacre alobaka eloko moko te, c'est pas un président de la République. Parce que président azawana pona ko défendre peuple na ye. Peuple na ye a votaka ye. Peuple na ye mutaba produisa ye na moment zo leka bravo président bazo crier peuple wana. Et bon peuple bazo boma bango. Ya zo lobelo ko moko te, cela veut dire aza complice na bato yo bazo boma peuple na biso lokola na bengi wana. Cela veut dire aza complice, vraiment complice na makamwana zo leka na bengi. Soki azala ki complicité mais alinga telema abenga peuple na ye peuple boyo ka lisolo oyo bato bakufi pona boye to régler problème oyo babomi peuple wana mais ya lobi na lelo moko te, cela veut dire aza pour bato oyo baye pona koboma bato wana na bengi. Voilà peuple congolais, merci papa vraiment na CPL vraiment merci makasi vraiment merci. Voilà peuple congolais to saka toujours na kati ya Paris awa. Donc dès que qui ba jeune peut ba telemi en tout cas ngai etangi Francisco plus que bolingo les jeunes combattants na zana esengo makasi comment na ndenge ba jeune ba telemi pour kolwa kama mboka na biso Congo RDC mbote ndeko. Franchement ça fait trop mal. Il y a au moins ma camone sur les cas donc vraiment ça fait trop mal. Ça fait vraiment trop mal. Donc on n'est même pas d'accord avec tout ce qui se passe. Parce que vraiment ça fait vraiment trop mal. Donc on a marre d'avoir des choses comme ça qui se passent dans mon pays, à moi propre, étant qu'un patriote de pays, étant que le fils de pays, moi ça me fait trop mal. Ça fait vraiment mal. On ne peut pas comprendre que tu as un président, tu vois tes peuples mourir, tu passes même pas à la télé pour dire un mot. C'est pas normal, c'est pas normal. C'est pas normal. Moi, sincèrement, ça me fait mal. Ça me fait vraiment mal. On est ici en France, on peut voir deux personnes mourir. Deux personnes mourir directement. François Hollande, il va passer directement à la télé pour réclamer. Mais comment ça se fait qu'un président de la République, qui est garant de la nation, qui doit garantir la sécurité de son peuple, et voir son peuple mourir comme ça, il passe jamais à la télé pour parler, pour s'exprimer. Franchement, c'est pas normal. Donc moi, c'est que je peux demander à tous les Congolais d'être conscients, de comprendre que le pays va mal. Et on est tous de jeunes, À chaque fois que nos frères combattants disent de sortir à la rue, on doit sortir, on doit venir là pour manifester. Donc on est tous Congolais, on est vraiment en deuil. Et ça fait vraiment mal, quoi. Ça fait vraiment mal. Voilà. Merci beaucoup. Ah ouais. Kasepeli vane to mona esusu banini to ya poto bunela mboka kuma mozo ya mboka to sepela nango te papa. Yango to poto lobela yango yango mona marche to sala eza poto lobela mboka. Donc yango wana. En tout cas merci. Siko lobeli ni pona bandeko na biso ba Congolais o ba kufile bato na kasa beni. Et ça passe pe mawa. Tota mboka lo wa Congo banini na to richesse nyonso to nango. Diamant donc tout le monde a mboka mais to galérer misal les athées bato ba kufa tous les jours donc et ça la passe donc ce solution to kozwa ezani ni ke pepe congolais fatelema abune la mboka na ye nde biso to telemi na Paris lelo ezalora peu pareil bango kuna na mboka ba telema et ça la bien pour la mboka to chasser mopaya poto ça la bien poto vivre bien la mboka. Donc tous les soucis on a fait tous les kabola bino et le roman on a biso donc tous les bino cœur. En tout cas merci. Merci. Ouais. Voilà peuple congolais ndé katozo le bapona Congo na biso tokola la jamais. Donc na mbi pe susu ndeko nanga vraiment qui vraiment donc na kata Paris a vraiment. Après ça message pour le peuple congolais surtout pour na bandeko na biso oba uti ko boma na ba macheti. Donc ça sous makama kolbela mingi timbe monde bakati bandeko na biso na kata beni. Mais na passer na micro pa ndeko na ngai apesa message pour le peuple bazona mbote. Mbote papa. So olobeni ni pona mokola lelo. Bon mokola lelo ndenge kaka boti ko mona to telemi awawa place de la République française na Paris. Donc na banzi titre ali awawa ezali na une bit moko. Ezana bande makambo o nyoso tezole na Beni. Na est ya Congo. Donc yangwana esali ke to déplacer to komati a parce que peuple wana oyo avandi azalaka na mutu oyo akoye kolobela ete
bakoki koboma ndenge balingi kuna na Beni. Tomonaka kobanda na mutu ya mboka wana ti na se muta lobelaka peuple wana o azokufa tongo midi pokwa azali te. Donc voilà la raison à laquelle tu ali awa. Donc yango wana nangaki na tirer eloko moko par rapport à tout ce qui se passe. Baso boma na Beni tongo midi pokwa peuple congolais, surtout nous, surtout bino bakinois. Papa Wemba uti kokufa paix à son âme. La ine tomonyango 3 jours hein? 3 jours. Et ça dit 3 jours, une semaine il y a deuil. Polémique ils ont continué mais c'était 3 jours officiellement drapeau zalaki en berne. Mais makambu ezo le Canabé ni wana. Tout le monde a 1 minute de silence dans l'assemblée wana. Bon, tu dois comprendre que Mboka Nezali sous-occupé. Donc Yangwana sous-occupé par le Rwandais, dirigé par M. Kagame. Yangwana ngana lo baboy. Tout ce qui se passe na Rwanda wana na ba est wana na ba Beni. Peuple congolais quinois, surtout nous les binoba quinois. Faut pas comprendre une chose. ADF na Luana. Ezali ba branche armée ya Hippolyte Kanambe alias M. Kabila. Peuple congolais, boye bakake ti garçon na azali na pouvoir. Ba nuit et bandoleka toujours na Congo. En nuit ya Congo lelo ezali M. Hippolyte Kanambe. Yende problématique ya Congo wana. Niepe na nini wana. Peuple congolais surtout bino bakinois. Boyebi bien que tobungisa ki Kester. Ah, Kester était bel et bien empoisonné. Tozana nini niyo surtout ya Kester. Kester azala empoisonné. Vous comprenez? Ngana fréquentant naza mutu ya palais na yebi famille mubia la kitoko banda depuis. Kester bambilo connaît le Kester a été empoisonné. Ba bêtise à Kester et bandaki tango akomi landaka batuana akoti na ba makelembana Kester alia ba poison. Vous comprenez? Tinenge to perdre vieux caisse. Vous comprenez? Le loyo to komi na makambu papa Wemba kufi. Akufeli ndenge nini? Papa Wemba aussi, il est bel et bien empoisonné. Botopsi ba bimiso botopsi baloba. Vous comprenez? Papa Wemba empoisonné. Na ba makambu siso papa Wemba komé koloba na suka. Ba empoisonné papa Wemba. Yango moni corps na ye zalaki voilà. Vous comprenez? Bangi ba récupérer nini yango ti et ça la distraction pendant que na Beni kuna baza ko kata ba machette baza ko massacrer. Aussi tu comprends makambu wana ça fait 15 ans yango yo 10 ans yango yo mwana ana za na pouvoir. Aussi tu comprendre babiloko wana tout. Ti garçon na kolongwa te peuple congolais. Problématique na biso ezali Hippolyte Kanambe alias Kabila. Ti garçon na kolongwa te bo mona ndenge garçon na aya ndenge pa boma to mona ndenge garçon na aya makolongulu maboko pamba na babota bambula. Na babota bambula lelo garçon na zo compter ba plus de 10 milliards. Chauffeur ya des FAO. Voilà, de la raison à laquelle des FAO bisika ali abona kozonga pona nini. Parce que ayebi mwana wana bien mais ba vérité ko bimaka lobilobe ko bimaka. Donc problématique ya Congo ezali Hippolyte Kanambe alias Kabila. Mais peuple congolais faut to yebaka ngo to tiango na mutu. Botika distraction oh ya makambo zanga tinezoleka na ba media oh Amazon oh nini. Botika distraction le 26 tozaki na posa botelema tokende enfin soulèvement populaire et salama garçon na abimaki mamboka wana asa ko exterminer biso malembe na kati ya mboka wana. Donc ceux qui toko telemaka te congolais et kozala mawa trop boye barake non mboka wana ezali sous-occupé. Donc toko sala toko bouger ata mukete na mboka wana culture na biso yango wana lelo to boyi musique na mboka oyo toza na raison ko boya musique wana na mboka oyo ebeta parce que lelo yo tomoni éducation ya mboka wana valeur ezali susute bana baso tanga banchiki bayebi te tanga ko bimachik asisi ba azui ba diplôme ayebelo ka ko sala te. Donc vome kutu na école primaire mutaza ko penser comme naye danseuse ya wera to akoma naye musicien moko boye voilà. Donc c'est déjà problématique. Éducation so ezali fondée te na mana. Il faut boye bango Kabila sali combien de temps na pouvoir? 16 ans, 15 ans 16 ans. Au tiena 30 ans à Mobutu. Donc il y a 45 à 50 ans. Donc l'éducation à Mboka wana ezali par terre. Donc si Mboka wana ekozonga donc musique à partir ya Kabila tanga kokufa tanga kokima on a encore 50 ans. Donc il faut calculer Kabila kei 50 ans lisusu pour la musique ezonga na poto. Merci. On doit préparer éducation ya bana na biso tozong sa ba valeur éducative
donc bana bazwa ba valeur wana makambo wana nyonso tout donc souci na biso yango donc musique en tout cas na poto awa obeta na bino so bisika nini pona kini wana bozalaka bien ba sponsor nyonso to ezalaka pona distraction ko distraire population sala nini boy sala nini Kabila umela ndenge bolobaka faut payer bango lelo awa na Paris lelo te donc na bandi to sukeli ndenge. Voilà, merci en tout cas merci na ba souvent balandi biso butuko olanda vima o jeune atelemile makama musique nde kato lobaka musique na pote kotila kozonga te etanki Rwanda wana alonga na mboka na biso te etanki ba Rwanda o bazoboma biso na ba macheti na Goma na Kivu na kata Kisasa pe bazoboma biso donc musique kozonga ka jamais mais na zoko senga kaka merci. Voilà peuple congolais kaka nde tozolo ba pona makama Congo tokolala te pona makama Congo RDC. Donc boso mona kaka toza kaka en direct ya Paris awa to lobaka ko vraiment na makamba Congo na ba jeune ba telemi donc ba jeune ba tiki makamba ba sapologie o ba papa ba tiki biso me ba kombo lobaka makamba mboka mais na zo passer na micro apesa message pour na bato bazo na biso mbote ndeko mbote est-ce que o ko bisa biso na toza wapi pourquoi pas y a katana sika o awa toza na place de la République toye awa parce que toza na urgence et quand il y a l'urgence il faut agir. Pour agir, il faut être unis et soudés. Et bon moni bino nyoso que to sali preuve ya unité, ba congolais nyoso baza uni, to za biso nyoso rassemblé na symbole moko oyo eza unité nationale, ya drapeau oyo et contrairement na ba oyo ba marcha ki jeudi na kati ya Congo, bango ba marcha ki pour la plupart ba marcha ki na ba drapeau ya ba parti, pour la plupart ba marcha ki na ba drapeau oyo eza ko rassembler ba plateforme, mais biso to sali preuve il y a unité nationale et pour cela na lingina pesa message moko très important pour les Congolais oyo jusqu'à là baza toujours ko désespéré dans un message moko ya ko rassurer pour la plupart ya bato baza ko désespéré peuple congolais bisika nyoso bozwa mi bato nyoso bozo landa ngai pays na biso to yebi très bien que eza sous-occupé mais pour la plupart des gens ba comment ko souhaiter que to préciser délai oyo to gagner lutte délai et aux défini tant au pays et aux libéré. Je pense que na balit autozo sala na force je crois dans un temps raisonnable pour libérer pays nabiso et pour ajouter quelque chose pour yasuka naza ko senga la ba congolais nyoso batu nyoso o ba sala ba vidéo à YouTube soit à Facebook batu nyoso ba komi na sentiment ya ba insulte oyo mutu nyoso a la possibilité ya ko insulter mais mutu nyoso te nde a la possibilité de construire une idée constructive. Bon ça la ba vidéo pour na ko rassembler peuple congolais a besoin ko yoka ba discours absurde na bino chaque temps dissimuler biso yango na ba Facebook. Merci beaucoup Ingeta. En tout cas ndeko nanga na katio nanu na zonga na question o tuko lobake batu musu bazo fika biso na ba Facebook. Milikamboza awa il faut ko yebaka biso toza ba congolais ndeko monika olati drapeau awa mais faut yebaka batu musu bazo fika biso na ba commentaire tout ça eza ba congolais te. Effectivement, il y a des Congolais, Congolais, mais influencés. On a été pour nous diviser, pour nous dire bon, combat est pour les intellectuels, combat est pour les moins intelligents, combat est pour les Congolais qui ont la vision. Quel que soit le niveau d'intellectualisme, quel que soit le niveau il y a absurdité oyo batu bazo estimer que yoza nango biso tozana besoin il y a batu oyo bazo bundela mboka na ndenge ya bosolo quel que soit ceux qui osa facile à manipuler quand même gérer ba émotion il y a manipulation na yo biso tozana on a besoin il y a lutte pour que to continuer combat na biso merci Ingeta. Bon peuple congolais nazo sabino na ndenge mo ya bien bozo mona awa nde tozabo tozana place de la République to bandaki na Château Rouge to comité awa donc nde tozolo baboui trop c'est trop Kabila tu dois dégager Kabila longwa na yo mutalinyo na Congo ça te peut-être to comprendre te bazo kosa yo ba mokolo wa pombo banani bane bazo bana nyoso bana bango bazo kosa yo ozo ba ngabo kena ngapa ite jeune artiste engagé. Moi je te dis il faut dégager. Hein? Tu tues les gens à Beni. Au Bomi Bamba la communauté, que c'est toi qui es le commanditaire. C'est toi, tes complices. À Beni, tu tues les gens, tu fais du n'importe quoi. Viol,
baviole bakongole baboma bakongole basala nini olobaka eloko te kabila sueur na biso eza il faut olongwa epuis so olongwaki mpo communauté internationale baza awa balingi na bango oyo su te oza kopana bajeune jeunesse elingi yo te parce que wana mbokar wana muta mboka rwandais oza muta congo te donc eloko tozoyebisa bino trop c'est trop il faut olongwa il faut olongwa il faut longwa voilà oza kopana olongwe d'abord biso mutu olongoli yo et puis bajeune na kisasa bobanga ye te so bobimi ata 20 millions na balabala okompa bobanga lisu te makambo esili ntina na france abe états-unis awa communauté internationale tu baboyi ye balingi ye te bakosa bino te libumundu na mwa bino il y aura pas des élections yo kongo ya tata na yo kongo mama na yo ya mele boma yale te yo kabila yo kuto uta oya otanga même pas illettré et puis na bino bato bozondima ba dialogue wana attention très attention basalaka dialogue na peuple ntango ozala na pouvoir soki mandat na yo esili pouvoir ni yo mandat ni yo osala dialogue nini osala ozalaki na pouvoir osali dialogue te okoma na suka oyo nalingi dialogue ni yo osala na bino bato bazonga bosoutenir ya badialogue dialogue nini ya sala dialogue eza te manda esili yebela kende na yo toboyi yo kabila mele na yo pele na yo na bino bamende bino zakari tolukaka yo tokoboma yo ya mbala oyo bapaster wa bapaster kolabo ebele bazali awa bino bapaster si boteya ata nde bato bazokufa na beni boprêcher deyake bato bakokufa na beni vous avez rien fait vous êtes des mauvais prêcheurs de Dieu vous n'êtes pas des hommes de Dieu vous êtes des partisans de Satan à bas la France-Afrique on en a marre de dictateurs nous on fait quoi ici on fait rentrer dans notre pays aller travailler, créer des emplois et tout, comme on voit ici. Mais vous faites quoi là? C'est la vie de ma mère, c'est la tête d'homme, je ne comprends pas ce qui se passe. Moi je suis un artiste engagé. Et tous les artistes collabos qui sont là, ils chantent jamais, ils chantent qu'on veut la paix au Congo, on veut la paix. Quand vous disiez qu'on veut la paix au Congo, on veut bien la paix, mais ils n'écoutent pas. Maintenant, quand ils font les violences, il faut aussi les violenter. On va les violenter. Et le message je l'adresse au soi-disant président de la République de l'État occupant du Congo. Je te dis, tu dois dégager, tu dois partir. Il n'y a pas de troisième mandat. Il n'y a pas de non-touche-ligne de la Constitution. Il n'y a pas de tricherie, non-violence. Arrêtez, stop au massacre à Beni. Stop au massacre à Kinshasa. Laissez le peuple se manifester pacifiquement. Laissez le peuple connaître leurs droits. Laissez le peuple se manifester quoi. Vous les artistes congolais, vous voyez pas comment vous êtes en train de mourir. On vous empoisonne par-ci par-là. Prenons conscience. Prenons conscience. Chantez, réunissez. Vous pouvez vous réunir pour chasser cet imposteur. Il n'est pas notre président, il n'est pas un fils du pays. C'est rwandais à 100%. C'est je te dis, tôt ou tard, nous on va venir, on va descendre avec des armes. Nous on habite ici, on a le moyen de descendre avec les armes. Vous allez voir. Cette fois-ci, on va arracher cette poupe. Vous allez voir. Ingeta.